Sima ya 5 jours ya investiture ya gouvernement ya Congo central oye kamami pa ya gouverneur Grace Bilolo nde mardi 23 juillet ministre provincial de l'intérieur sécurité et affaires coutumières excellence Constant Mavidila azalaki na mobange na réunion na territoire ya Mbanzangungu na kati ya salle polyvalente ya Sacré-Cœur mama na likambo ya kosilisa ba conflit na makambo ya mindelo to pe ba limite ya mboka mosusu na mosusu ya koyeba ete atindamaki epa ya gouverneur ya province asolaki elongo na commission des frontières oyo bautaki na ville province ya Kinshasa pe na délégué ya vice premier ministre elekaki kitoko makasi po ete bako continuer kosalaka yango po ete makambo oyo esila na ensemble ya province ya Congo central. Le Congo central dans son ensemble connaît de sérieux problèmes au jour d'aujourd'hui, des problèmes liés aux limites ou aux frontières des conflits, des terres et ainsi de suite. Donc je ne viens pas par mon propre chef, mais plutôt c'est une mission de service qui m'est confiée par son excellence, monsieur le gouverneur Grace Bilolo Nkwanga. Donc au nom de qui je suis venu ici rencontrer la commission des frontières qui vient de Kinshasa ainsi qu'un délégué du VPM de l'intérieur national, donc avec qui on a eu une réunion de travail. Ndenge kaka gouverneur Grace Bilolo alobaki ete aza ya terrain ndenge pe excellence Constant Mavidila azali kosala na bobimi réunion azokende na village Kilau oyo ezwami na secteur ya Lunza du territoire ya Mbanzangungu pona kolandela ba problème ya makasi oyo bandeko baza nango bisika kuna pe ya kokoma lisusu na secteur ya Kulungongo na Mbanzatungwa epai wapi makambo ya makasi pe ekoya kuna. Je vais vers le village Kilau où il y a des conflits et des désordres dû aux problèmes de terre, et après le village Kilau j'irai au village Mbanzatungwa voir aussi il y a une situation qui prévaut liée toujours au conflit de terre. Donc ce n'est pas un choix parce que je suis de Mbanzangungu, non, mais je le fais parce qu'il faut le faire. Mbanzangungu c'est le Congo central, donc je suis là pour le Congo central et aussi pour l'intérêt du pays. Lokola excellence Constant Mavidila azali mwana ya territoire ya Mbanzangungu ya solo les amis de Constant Mavidila asem na mukuse bazalaki représenté pona ko accompagner vision ya autorité morale na bango et kende musika cordon territorial Xavier Sambungoma atalisi le lesali première descente naie à mission de service azali na biso na territoire ya Mbanzangungu bauti na conseil moko par rapport ya mambo etali mondelo do topé ba frontière na biso na ngambo ya Angola HM et zali mpona ko soutenir ba action nyonso ya ministre de l'intérieur azali ministre te ya Mbanzangungu mais azali ya province ya Congo central. Ministre provincial de l'intérieur Constant Mavidila alobi ete akozala toujours tango iso pene na population pe koyoka makambo oyo ezotungisa bango.